S'abonner na yo ya. Bota na Jordan do Iguan TV. Bota você pela. Bota na Jordan do Iguan TV. Bota como na bagage saliawa. Bonjour messieurs les dames, bonjour à vous tous qui nous suivez chez Jordan Waikwa TV. Je sais que vous êtes nombreux. Namokil mobimba bozo la nabiso bo comprendre ma solo nini ndenge zo kende ceux qui voyaient les lois izambala na yo liboso s'abonner déjà zalawana po biso ba imoso toya kana ba actualité politique pona kolakisa ndenge nini République démocratique du Congo makambo eko tambola makambo politique eko tambola mais to beti moi tout muke awa et pas passer à Gili azam moko ya ba parlementaire debout et pas naye ateyaka ndenge ye alobaka mais bolanda ye bo découvrir ndenge ateyaka évangile selon pasteur Gili pour nous expliquer ndenge démocratie tambola na kati ya République démocratique du Congo. On se retrouve tout juste après. Justice et comme indépendant pour nous en prison. Justice et comme indépendant pour nous en prison. Fachibe, le peuple est d'abord. Bakotuna ngulu, ngula kotina bangona ba. IDPS, viva, viva. Fachi au pouvoir, viva, viva.
Fachi au pouvoir, viva! Viva, 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 Tshisekedi héros national, Félix Tshisekedi Maboko Pembe Béton. Toyebisaki biso boye. Il faut tobanda kokutana awa na pokwa tobanda koyeba makambo ndenge ezolekela na mboka. Yango to yango te. Yango. Lokola actualité ça ya kotelema. Biso pe to ça ya kotelema. Amen. Pourquoi na lobi eloko? Po batu fo bayeba ke pouvoir oyo ça ya peuple. Pouvoir oyo bakoselaka bandeko na biso baluba makambo. Ke batu bazosepelesaka baluba. Que batu ba voter Fachi saka baluba. Donc c'est que ngape fona koma muluba. Ti FIFA. Viva. Yango lokola lokuta etambola ki mingi. Biso tozo joie na likolo, tozo kitsa politique tina balaba. Batu faut ba comprendre. Ndenge ka ba mikolo balobaka soko moni ndokibe. Pourquoi tozo lo beloko yo? Les loto communes esika oyo peuple congolais va comprendre que bako la katan likambu te. Pourquoi bako la katan likambu te? Yaya biso to fandi na kata Congo na yo to voter to yebi ndenge makambo ebandaki. Mutu moko te apesaka Fachi chance o le loto commune nango. Mwandambu ya batoyo to votaka na elikia ke kosimba to alaka muke mais évangile etambolaka ya lokuta oyebi yango ke asa marionnette ya Kabila. Donc Kabila sakani na ye batukutu baloba ndenge leki na ngai yembakawa batiaka ye 6 mois. Wananga pe na yokala matoyi mutalo bananga. Mais eloko ya motuya eza ba politicien Congo ba pensaki ke ba kutana Fachi na Kankar, ba kutana na Rose Croix, ba kutana na franc-maçonnerie, va na yembi Fachi azui Congo apesa yango na Nzambe. Siko lokola azui Congo a dédicacé yango nde balobaka po ozoye il faut zwana nunza Nzambe. Amen. Ba trouble o nyoso bomona lelo na Congo ba biloba loba o nyoso ba politicien bazosala ezola kisake manki ya bonzambe na kata ba homme politique ya République démocratique du Congo. Siko yo fotu na ya Martin Fayulu musala ni na bando ke sala na Philadelphie un païen tout fait. Ata elembo moko ya bonzambe kati na ye ezate IDPS FIFA. Viva. Papa biso sambela na biso na Philadelphie te. Mais tolanda ba image balobi batu nyonso batelema basambela pona mukonzi yambo Yamboka. Fayulu atelemaka to atelemaka te. Siko ya biso na kati nini? Bomba. Mabe. Chibe. Béton. Panza. IDPS FIFA. Viva. Na Philadelphie une église à Telemi. Na koluka sorti à crise. Alobi Fachi tikala comme chef de l'État, mais il y a pas fait ça réforme il y a institution. Est-ce que biso batotinda ki IDPS FIFA. Viva. Lelo aye. Alobi ke yena mutu na ye Théodore Ngoyi. Yango loko na loba ki lobi musala ngo ya ba pasteur na Congo nazo yeba te ko sala pasteur na Congo et comme loko moko ya soni. Papa. Soni Kafuta, Théodore Ngoyi, Kisiamina Kibila, Albert Kankenza, Denis Lesi. Tozo yeba lisusu te nani pa Pasteur. Panza. bango nyonso baye na kata politique yango na osenga bango
nana besoin pasteur moko ayapa atalobi na poko ara Arangé. ndeko eloko sali batu somo na yebi ke parmi biso ndenge totelemi awa eza mpe na bato bafota numéro 20 lobi na lobaki yango eza nango péché te, c'est la démocratie. Mais au votaka est-ce que ozalaka na plan d'action ya ko voter numéro 20 puisque bo votaka numéro 20 à cause ya Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi po yemoko Martin Fayulu mayo faible mutu moko tachelaka ye motema sikonga na otuna ye tango votaka fie na ngai Équateur Jean-Pierre Bemba obosanaki likambo ya bare mambudi de pesi FIFA Viva. obosanaki marche le 30 juin 2005 tout s'arrête que Jean-Pierre abima na tela yebisa ba parents na biso mama papa batela mwana na yo nanda oya kobima kokuta nanga Jean-Pierre na nse abatela kabila to abatela raté de pesi FIFA Viva. olobi na ko voter Martin Fayulu puisqu'il faut soutenir Jean-Pierre Bemba. Si yo pesa biso bilan, il y a Jean-Pierre Bemba comme vice-président chargé à Ecofin. Zéro. Toye pas Moïse Katumbi. Au votaka Fayulu pour na Moïse Katumbi. Mais pia biso bilan Moïse Katumbi. Zéro. Boyaka kozaye moko ya Martin Fayulu. Député n'a parlé du peuple pendant 10 ans. Batounier bilan à lobby à 20 chèques en charge. C'est que papa Wemba à l'écart qui n'a eu Martin Fayulu. Bon papa Wemba kuta longo la chèque qui ça mais maye Miki. Miki. Yaya babandi opposition. Bayembela biso IDPS to kokufa l'opposition. Tobandaka korange tozotelema na limete soki bato baoleka nde baoleka babenga biso bagayak zero lelo bagayak zero tokomi na ti lelo passé qu'il est comme tchalwa na politique ba ministre batutani mitu Bomba. Mabe. Fachibe. Beto. Basta. Ba. Panza. IDPS FIFA. Lelo yo tangu tobandi kokoma na siko tokomi. Mutapiaka fachi chance asate. Na loba na yo na fi eloko o moboti asalaka na malamu mpe na mabe mwana yaka kosala ngo koleka esala na malamu akosala ngo koleka esala na mabe akosala ngo koleka yango na yebisaki biso l'enfant fera mieux que son père. Bemba Saulo na bandi politique na ye tant que ministre de l'économie na premier gouvernement Laurent Désiré Kabila. Jean-Pierre Bemba bandi politique na ye poste né au premier vice-président. Enfin fera mieux que son père. Bomba. Mabe. Bemba Saulo na kangami na prison makala Jean-Pierre kangami na CPI. Ouais. Et au Kani. Il dépasse FIFA. Viva. L'enfant fera mieux que son père. Etienne Tshisekedi wa le premier docteur en droit Yambo Kananga. À ceux qui sont carrière politique, il n'a rien appris. La primature, le Lofati chef de l'État. Bomba. Mabe. Chibe. Beto. Basta. Ba. Panza. L'enfant fera mieux que son père. Batubasi babandi ko préparer mboka oyo. Liti a 37 ans. Si toso bunda toyebi Fayulu te. Si to bunda Jean-Pierre Bemba commerçant. Si to bunda Moïse Katumbi commerçant. Mais Etienne Tshisekedi po politicien. Fachi po politicien. Tobendi bango nyonso baye. IDPS apesi bango elengi ya politique. Yaya ata na ndoto na lobi ata na ndoto soko loti ndoto abongo kata pongi la muka. Un Martin Fayulu. Un Martin Fayulu. Alala alota aloba keto créer congrès
balongola Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Félix wapi mwana Etienne Tshisekedi wa Mulumba siko ngana kotuna ya Martin tata na ya sala nini na Congo ya ko boucher mwana ya B52 mukongwa ko bomba mabe beton ya akokutana na biso na nzela na ye pour lokola sala kisi mabe na yeli na betela eba arme non conventionnelle na expliquer na chai na nzela eloko ya kokamwa bande konanga la muka bosawa lelo ya Martin aloba langage moko na FCC aloba langage moko na Joseph Kabila c'est que Fachi a gagné l'élection na ye na mboka oyo na nko na yebisa yo asimba Bible lobi eloko moko important eloko ya sikana se na moyi ezate amen ba mikolo ba na lisese moko balobaka kolelo ka kufela keloko na ye yango te mais comment voulez-vous pas faire na kufa mukonza mboka asedate vrai ou faux mais Martin Fayulu inana lobi alimbisi biso po to sala ki nini mawa bajibe beton panza idepes FIFA succès ya roi Salomon et bandi na rêve ya basimi balé oyo na mwana na ye alaleli ya kufi oyo abateli oyo akufela ki mwana ya changer azui ya muninga azui ya mowei a déposer kolo mwana na mukabi oyo yanga ite sûrement yanga ye wana lobi yanga bakenda ke pa roi te basaini discussion oyo loba roi lobi bo boye langa epena kata ye na ka oh na sagesse abonzambe ya roi Salomon koka okata te alukaka betaka dernière prise vérité ça nini ebima yoka kolo mwana tabi mokonzi malamu kutu kata ye to sanga ebiso miba Salomon comprendre que maman moboti akobi misali kambo yo yoka kolo mwana bi mokonzi tikela ya kende na mona kayata na misu Salomon iboso msamwana amen na lingina lobani ne sika wana Martin Fayulu président eli Fachi marionnette Joseph Kabila mais tout tika mais ce qui est le FCC a comme bundisa Fachi et que yemutala qui marionnette selon les saints c'est que Fachi a tourné maintenant face vers le peuple congolais pour si réellement Martin Fayulu est notre frère mais Fachi aussi c'est notre sang Toyemba Kabila Mupaya bon ce qui est là destituer Fachi constitution Bokananga lobi deuxième personnalité donc président ya Sénat donc Alexis Tamwemwamba Mukonzi Yambo c'est que malamu tobele la Satan ali felo ya diriger ko mais Alexis Tamwemwamba amen bomba mabe chibe beton sikolo ngana otuna yo na proposition ya Martin Fayulu est-ce que c'est congolais n'a pas s'il y a plus de 20 ans na Kabila Junior na Kabila le père est-ce que Martin Fayulu asa évangéliste ya FCC le lorsqu'on a otuna bino balongola ba coalition bazwa mwana Etienne Fachi batele misena Martin na ebi Martin na mboko le lo place yo che conflit oyini bande kona biso baluba balobaki bakonyata biso lokola bakayansa basi banyata yo idepesi FIFA otambo yo komi kotiola baluba nzamba yebi pourquoi bimisa bango na République démocratique du Congo na déplacer le bamo na lobi noto respecta ape kolo wana to matato kita c'est l'école sanga tribalisme okokamwa otunanga passé kili bakangi effet kimukuna na télé omoni nous les ressortissants de Kasai Moïka Sanjarate makamba lupangu omoni na télé nous les ressortissants de Kasai ya Katanga tomona te ya Congo central tomona te yanga Équateur tomona te mais to ça la rappelle batu
Nzambe apesa mutu na mutu malamu na ye na mabe na ye lokola mutu. Amen. Le premier docteur en droit na mboka na biso mpinde ou tompinde ou te. Le premier prêtre noir Joseph Albert Malulanga Lula mpinde ou tompinde ou te. Bon muto ya yeli biso guitare onga na monate na yoka na masolo. Le vieux Nico Kassanda mpinde ou tompinde ou te. Bon muto ya yeli biso rumba moderne vieux Kabasele. Grand Calais. Mpinde ou tompinde ou te. Bon le meilleur buteur ya Coupe d'Afrique tilelo ba neuf babima ba kokayete. Mpinde ou tompinde ou te. Bon boxero ya beti polonais na miso mukonza mboka. Mpinde ou tompinde ou te. Bon siko na bango na biso likambu nini. Honneur ya mboka to ya mboka te. Oui, Binonio Suboza en direct na Jodette Waikwa TV. Je sais que vous étiez nombreux pour Nakolanda. Matei a passé à Gili, Azamoko ya ba combattant Oyo, ba osa la fierté pour la démocratie na kati ya République démocratique du Congo. Bolandi ndengeni nazoko expliquer comportement ya ba homme politique na biso tozala na bango na kati ya République démocratique du Congo. Po ba homme politique ba ola kisa eloko nini bango bazara nango posa ba homme politique bazara na posa nde ya ba intérêt na bango congolais nyonso vivango congolais nyonso moni yango mais ndeko makambo loba soki ozotia litoi na yo bien on comprendre que ndeko azana raison biso tokomi na suka selon évangile selon passé gili tokomi na suka topesi mbote na ba congolais nyonso bazana diaspora topesi mbote na ba famille nyonso o balandaka biso na diaspora na France, Belgique, Angleterre, Pays-Bas, ba pays eza ebele na États-Unis d'Amérique na ba nyonso bazalaka branché connecté na mboka ya Nelson Mandela topesi bino ba mbote bo s'abonner ebele bozala wana biso pe tokozala wana pona kopesa bino ba information o eza na po na bino mais soki nzambe azongi te ngai na bino tokozala toujours on se retrouve tout juste na prochain numéro. Merci. Kota na Jodette Waikwa TV. Kota s'abonner na yo ya. Kota na Jodette Waikwa TV. Kota ko sepela. Kota na Jodette Waikwa TV. Kota ko mona bakage ezaliawa.